Mwana Gimario. Mwana akoki kokola ndima musala papa na bango. Jamais. Akoni mango te pona ni. Jamais. Azana no muke ayebi déjà que papa soyo mwana amoni. Oyo papa zo mona. Azoloba ke bato ba yebi ke ezala sala na yote. Boye de papa na bango. Azana no mwana muke azana droit ya aide papa na bango. A comprendre déjà que bazo sunga papa. Ayebi okoleki sele ye miko akoloba. Mwana ofaloba. Yo boloba na yebi sabina en bref que Gimario aza sa groupe na yo. Aza ancien acteur du groupe Muyombe Gauche. Il faut pas prononcer bino ba jolie loko wana. Mais boloba te kaza acteur Muyombe Gauche. Parce que pour la nine. D'ailleurs, Gimario na kufite. Boso na ye que yo fils président du groupe Muyombe Gauche au sali une année. Oyaka soute. Attends loba te tango to tuna. Papa, loba. Papa bosali sanga. Nga mwana Muyombe Gauche bosali sanga loba. Botuna ye ana kufita. Attends le la kufi. Moi si nazali, moi si naza témoin. Hein? Moi si na koloba. Aza mwana muke. Mais en tant que oyo yezo c'est la kaka mukolo Gimario akokufa nde yo ya. Na yebi yo makamuno saka kaboy. Ya mbonge ezalaki alongwaka na groupe. Oyo akufi na nini? Oyo nani? Masam. Ezalaki azalaka lisusu na biso te. Yo kaka bat bazalaka lisusu na yo te. Yo pe mukolo ezali biso pe ozalaka na biso te. Po muto ya yaka na lisungi ne muto biso to yebi. Moma ya tangwa pasi babosa na kapasi nyonso. Kanisa tabolamu ya Gimario ata ya mukolo moko. Oyoki? Potika ba bêtise bozo sala wan. Potika la papa wale sa charge azalaki na dembeli double tranchant. Aza artiste aza pasteur. Pasteur wale sa zo sunga pas azalaka pasteur. E bongo ya bino lisungeza wa. Bozo mona bozo condamner Muyombe Gauche na likambo yo yebite. Mutu sa longwa me na intervenir na tali parce que ça mwana asala pananga. Bozo mona bana nyot oba longwa pananga. Et ya solo pe ko do bateke na kobota la bana oba jouer pananga oba bati la kanga un plus na vina mobimba. Na tio obota la bangote. Mbe bana oyo to za poto kolongwa. Zala manière nini ya kolongwa, zala ba parole nini okoloba poto kolongo na yo. Poto kolobi maloba mususu ya mabe na kobota na nga pe yo na bulamu yo salelanga. Ata osombelanga ba vio to yo kolobelanga babe. Na botelanga ba vio osombelanga. Aloko longwa pa Muyombe Gauche longwa na manière moko ya malamu oyeba oyo ko ya lobi na bino pe papa Muyombe Gauche apekisaki biso to ya te papa na bino ya nzoto to ya mulimu. Yo pe mukolo ezali to akokomi so kaka nde Gimario akomi boye. Omoni kaka ndenge ko ba pekisa etala Gimario to mukolo pe ba kopekisa yo pe batala yo te. Bozana nu wana ba bisenga senga na ba wenze. Apesa kabino nini? Vice-président du groupe Muyombe Gauche. À part nga c'est Pasteur Gimario. Mais Pasteur Gimario na futa kaye, c'est-à-dire vina ye to bando ko bundango kaka na constant na ye ya théâtre et pas Muyombe Gauche. Aza ndako futlaka, aza mwasi, aza bana bokola bango kaka na musala o asala ka théâtre et pas Muyombe Gauche. Alors, ti pièce biso ko sila Pasteur Gimario 2 mois tout le monde na te. Aye na futa mbongo. Na ibisi mbongo na yango. Mais soki moi mobimbo yesu te na kati na kufuta yesu te. Yeko sala encore 9 mois ayaka sute pe na kata. Parce que ça fils président groupe Muyombe Gauche bafuta futa kaye. Alors, tango sali sous 9 mois na futa na kata. Na 9 mois ayaka sute na kati que to futa ke sute. Mais na futa ke 2 mois. Ti ya ko sa 9 mois. Alors ça 9 mois. Nazo benga. Ote nakoya. Yo fils président soko sali même 2 jours, 1 semaine au sali. C'est une infraction mo sala ko tamala ndeni. Na okipenda kanda ya makasi parce que eza mawa pe pasi. Sans bojin. Po biso to bata TV. Biso nyonso tout okendaka pa mama Chako to mona ndenge bazoya ebeli. To monde bazoya ebeli. Bazona bambongo, bazona komina masanga, bazona sala spectacle et tout voilà. Pona ninte to wela moto aza bomoy. Pona ninte. Pona tinga soit disant ce qui président ya Fionto. Il paraît ce qui champion du monde ya nini. Ya Fionto penza ya Fionto. $100 aucun sans ani, $1000. To $1 million. To tike maman livre charge. Maman livre azana ka simple maman.
ce qu'on soumet ça que pour na maman sociale maman moboto et si qu'on bino ba président ba groupe parce que ba groupe belé ba groupe peut-être eza et belé to ndo content aussi côté aussi ça si côté. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo. Pe, ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Deko mwasi pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, koluka njete, esa la biloni Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, e kati bango baoba. Mafuta Déborah, e kati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, lokola ya nkewa, lokese topengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano.
kaya ndroi kaya kilo wangu aussi ouais côté Guinée de bourgeois pouvoir à l'opposition pour vivre parce que pour ils ont besoin ils ont place dans mon quoi pour finir pas benda beauté on y bando benda beauté on a la poya ba bébé on a vraiment taille bien Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Évolution né et Zali. Oh, toko tesunda kati. Gloire, toko terrain na kati. Oya boy pour na micro et ça va bien. Oh ça va bien. Bonjour Neko. Bonjour papa. Naibi ke toza ne sengotende toza awa na lingi juste une intervention na yo par rapport à artiste et comédien Guy Mario oya a travaillé trop na groupe ya Muyombe Gauche. Toki bisonos tout malobande bimé par maman Lili Muyombe Gauche ayaka ka jour moko kotala et puis après $100 tilelo ayate toko tano na dossier Muyombe Gauche et puis toko na dossier oyo ba publier que pasteur Guy Mario akufi na lobi boy na butu tangu na yoki likambo wana na lalite na liete likambo ya okufa na liete butu mobima po ezalaki papa Chaka Kongo ayebisinga mukolo yake awo tuvandi na papa Chaka na matanga lobi bino bovandi na matanga mais Mario kuna asa ça ne va pas alobi pété avec ponga komona nga pété avec mukuna alobi pété avec bozomona makambo zoleka ponga na banga kamutu te mute mesele ekonda na banga nani banga Zambe na banga lisusu bango mutu akobanga zate na kati na bango bazolia bambongo ya bato bazotia na baposhi bazolandela kaka ba matanga ebongo bato baza en danger petit avec ça nous ça Papa Muyombe Gauche babenga ko nini champion d'Afrique ya Sony ya honte opekisa bana na yoba ya kotala Guy Mario te bolingo ezalaki tango Guy Mario azalaki na makasi azokota na ba maison ya bato azolukala lukelaka yo tsaka bambongo na poche lobake Guy Mario ya kotelaka yo kokende na ba société te kolukela yo même ba ninte po azalaka directeur na yo muto esa directeur yenda bana kokota na ba société azokende kolukela ba sponsor na groupe no wano combien de sponsors Guy Mario akotisa Guy Mario azana avant yo après Guy Mario yo azana mituka Guy Mario azana nini tolo baka mitema mabebo zanango université bokoteza ya mitema likundu wala Muyombe Gauche azana mutema likundu depuis mutu abela oya otika $100 opesa mukongo babenga yo zana matanga tokoloba nini tozoloba nini seke mitamu na bino non boy tangu petit avec tozo sosola tozoloba nyonso esengi toloba eza TV ba tu faut ba problème ezali tangu Muyombe Gauche babengi ayo tala sumuta malade alobi nini azawa balobi na matanga muto ya kufi nalobi 3 mois matanga ngo eza matanga ya bilima oyo ezozela kaka mukolo Guy Mario akokufa nde yo ya ayebi yo makamuno saka kaboy ya mbonge ezalaki alongwaka na groupe oyo akufi na nini oyo nani Masamba ezalaka lisusu na biso te yo kaka bato bazalaka lisusu na yo te yo pe mukolo ezali biso pe ozalaka na biso te po muto ya yaka na lisungi ne muto biso to yebi moma ya tango apasi babosa na kapasi nyonso kanisa tabolamu ya Guy Mario ata ya mukolo moko oyoki potika ba bêtise bozo sala wana potika la papa wale sa charge azalaki na dembeli double tranchant aza artiste aza pasteur wale sa zo sunga pa azalaka pasteur ebongo ya bino lisungeza wapi bozo wele la bambongo ya matanga ya Chako na bino ba député bosunga kaka bato yo bazo kufela ebongo bato baza en danger tozo mona bozo ya kotika babiloko ya kolia ba jiba nini moma ya ngoyo ezate moma oyo to cheli ndalala boya oyoki botika ba bêtise lisungi ya masolo oyo Nzamba yebi ezatango muto azana bomoyo tango abiki awa tamboli akotambola lobi Nzambe na ngapambola bino na batu bozana poto boye bangoke Guy Mario aza en danger Guy Mario atikali mikuwa ya pamba moma ya kochambongo anje tala tokomi kotelela kaka mamo livre sikoyo bino
musala na bino nini ba plateforme ya théâtre tala sanduku lokolo ya théâtre loboko ya théâtre bosangana papa masumu de blende pako siko ya mama losanjo bomoko bino nyonso nalobi tosangana toyeba ke nani azana bolingo ya baninga na bango na bino pe papa muyombe gosha pekisaki biso to yate papa na bino ya nzoto to ya mulimu yo pe mukolo ezali to akokomiso kaka nde Guimaro akomi boye omoni kaka ndenge ko bakiso etala Guimaro to mukolo pe bakopekisa yo pe batala yo te bozana nu wana babisenga na bawenze apesa kabino nini otika ba bêtise bozo sala wana oyoki na miso abatu bozo lakisa ki mwana mpate nzoka nde boza bankoyi nga muteme sele ko na nazobanga mutute na momoyo bobi misaka batu ndenge bozalaka malamu na ba TV bozalaka malamu te boza mabe oyoki boza mabe aleki na groupe muyombe gauche aleki na groupe sans souci sans ba groupe kuto ya leka ya kala ya sans souci bazobenga tozobonga matozo ya mama ya bino kuto oyo pas même mikolo mukete awa obimisa $100 eza mubima na ye kito eza na ndaku neza ya $100 te $100 bazanga ki yango to walesa zanga ki $100 ya kopesa ye $100 yani ya piège Muyombe gauche pesi $100 omoni muto oyo yango na pesi bato bele raison na nini oyoki soko moni muto alingaka kaka yende bakumisaka ye azala na yango eza mabe toyebaka pasi ya bato pe baza na nsima na biso nyonso luka babengaka bino balider bachampion banani me bato balandaka bino na nsima bazosouffrir bolingo yango te même badepute baministre okokende musika te tokotunaka na bino kaka na Kongo awa bimata libanda sala festival ata na Angola okokende te toza na bino awa wana Muyombe gauche bato nyonso baza mitema mabe natangi mutu nyonso oyo ke anyokolaka baninga na nsima okokendaka musika te badepute baministre ekosilela bino awa nyonso tosalaka efuta makawa likolo te. Merci petit évêque, merci vraiment. Donc Eza Likambu, ya Mawa, Eza Pasi, Tengo, c'est le moment de Tolubaka. Mwana yaka. C'est le moment de Tolubaka. Yaka pousan. Bomoni mwana oyo. Ayebi papa na bangwa sala kadini théâtre. Est-ce que mwana Guimaro mwana akoki kokola ndima musala papa na bango? Jamais. Akoni mango te pona ni. Jamais. Azana no muke ayebi déjà que pasi oyo mwana amoni. Oyo papa zomona azoloba ke bato bayebi ke ezala sala na yo te boye de papa na bango azana no mwana muke azana droit ya aide papa na bango a comprendre déjà que bazo sunga papa ayebi okolekisela ye miko akoloba mwana ofaloba to bomba mwana te mwana zoloba. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, sera un mélango, à ce qu'il n'a déjà 25 ans. Oui. J'ai récupéré ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Et ça les produits. Oh, ils ont comme la main. Pour la bateau, nous autres, ils ont fait belle. Maxi Bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a pour piquer. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto, na Maxi Bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, Congo passe, oh, fatigue. Abou bien. Nzoto kolongono. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à
utilisé. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a un mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa ile makambo mama Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngati mama Nicole Malonga makubia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Mwana fa aloba na TV aloba na TV po bato bayaka na lisungi bayebaki mwana oyo aza na posa ya lisungi aza pe mwana oyo papa na ya edika ye bien azoloba pe français très bien oyoki chaye miko oyoka aide azosenga na bato nyonso voilà tosisa na nani na Jenny tosisa na Jenny bi tokota pa mwana vraiment bonjour vraiment eza pasi pe mawa ndetinga na okikanda na okipenda kanda ya makasi parce que eza mawa pe pasi po biso to bata TV biso nyonso tout okendaka pa mama chako to mona ndenge bazoya ebele to monde bazoya ebele bazona bambongo bazona komina masanga bazona sala spectacle et tout voilà pona ninte to wela moto azana bomoi pona ninte pona tinga soit disant ce qui président ya Fionto il paraît ce qui champion du monde yani ya Fionto penza ya Fionto $100 aucun sans ani $1000 to $1 million to tike maman livre charge maman livre azana ka simple maman ce ko sunge saka ke pona mawa ya maman sociale maman boboto et ce ko bino ba président ba groupe parce que ba groupe ezebele ba groupe peut-être eza ebele to ndo content aussi ko to si ça si côté toyokana boyokana ndembo za ba association na bino na tena ba konza mboka na mupanzi na tena ba groupe ya théâtre boyokana parce que az artiste qui est az artiste monté ali yo to so endeni non az artiste ya munene oto yebi wa sepeli sape bino na bandako e bela ba comédien bela ba ko sa tete peut-être ba sepela ninga za ko jouer boyokana so boteta mutu bokata ta $100 na mutu poki bo soutenir parce que ninga zane senga pampers senga miliki senga pa liaza la bonne santé bozela ni akufa po ba cercle bozela kufa po bona ba mbongo na bakoza so to mona bino ba tourage bani parce que lobi na Facebook ba publier qui déjà to moni déjà na Facebook partout ba commenter ba zu ba photo ba poster yango nde bozela ba comédien yango bozela kufa po poster
et c'est un kiné ça pour ça bon soit disant ya théâtre yo me gauche que président lobby que ceux qui toyé à kolonga biso groupe ceux qui boyé en coulisses nanya mona bino que non de qu'on a biso to ko travailler na ta ko battre ma caméra mona ngate nanya mona bino. Je pense pas que Moutaye ya coulisses aye que maman soit à moi 200 soit à moi 100 et soutenir ye ato ya na mbongo tatali nzanza miliki et là ça bolingo bolingo ni bola c'est fort ni bola qui ça parce que tout le monde aime ce mobile et maman nanda ko peki sona mobile mais nanengo bata mo okene maman oti ko yebate. Merci vraiment bandeko partout dans le monde bozota la biso bosunga vraiment pasteur Guimayo et kozala bien merci na Junior Langue le jeune patron à niveau États-Unis mobile la batou ya maman merveille le 25 déjà tous ensemble pour un mariage coutumier et kozala bien tout sunga vraiment pasteur Guimayo et kozala bien merci na bandeko nyonso yo bozota la biso partout dans le monde na Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée bozala branché bolanda be mission nanga et ko sunga pe suite nyonso ya pasteur Guimayo tokolandelango awa na chaîne na biso pona bandeko esengi lisungi merci bozala branché na Elenga Congo TV. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati, de trop. Fabrice Nama.